Nani? Pote balandi ya ESP Media partout bozwami shalom shalom na bana nzambe nyonso batala kabiso awa na ESP Media wana tozwami wapi tozwami na njili epai wapi toye kotala Mama Marie elongo na bana nyonso to bazwami awa na orphelinat Maison de l'Espoir orphelinat Maison de l'Espoir esiko wapi tokutaka ba bébé na biso tokutaka bébé Samuel o bato nyonso to ba yebi déjà bébé Samuel et puis tozana cordon mavungu tozali na ye togo solo la mwa muke na tina ya orphelinat évolution makambo ebele nini oyo bazali ko bongisa pona tina ya ko sala penza mwa makambo ya malamu na tina ya bana na biso oyo bazali kati na oyo esika parce que toyambaka bana to bayambaka bana kasi bana wana fo bazala préparer po lobi na bango babima pe bato nayebi te soki bazwaka bana po bakoma mibange na orphelinat to ezala ndenge nini nyonso tokozwa badetail wana à travers cette émission. Bonjour Cordon. Bonjour Papa Ekibumba. Bonne santé. Oui, santé par la grâce de Dieu. Bonne paix, Maison de l'Espoir. Oui, Maison de l'Espoir, ça va vraiment. Tout ça peut évoluer toujours dans Ngolo Nzambe. Parce que avant, Moussa les a qui vraiment pas si min koleka. Toujours remarqué que malé mais Nzambe la zone a vers l'accomplissement, comme il nous avait promis depuis plus de 15 ans, que j'ai un grand nombre d'enfants. Aujourd'hui, au moment que je vous parle, tout le monde a ban et Nzambe baza pour se manifester selon le plan de Dieu. Okay. Vraiment, c'est un peu ça. Voilà, merci, merci peu na binonyo surtout oyo boza se manifester biso pe soki toyebo ezalaka msunde komoko pe participaki to asali nini yango tolukaka tokoma kati na oyo esika na ba raison ebele to yaka pe ta mosusu soki likambo ndenge tozalaki na ba problème ya ndeko na biso leki na biso pe ya son âme Déborah oyo azalaki malade tozalaki pe présent et de même pe na ndeko na biso Chantal oyo autaki kobungisa bana na ye ya bamapasa et voilà donc ba raison ba multiple raison oyo esalaka keto ya kati na oyo esika kasi lelo toye pena ko sosola mwa moke po orphelinat c'est bien orphelinat boponi Mama Marie depuis azwa vision wana oyo so 27e année yango oyo kozwaka bana mais sikoyo motuna moko ezali koyela biso na bandeko mosusu mpe batalaka sikoyo bana wana bozozwa lelo babandi kokola bakoli awa ata mosusu aye na 10 ans suka na bango ezalaka ndenge nini epuis bokontaka ndenge nini mpona sorti na bango lobby peut-être na société bosalaka ndenge nini? Vraiment papa eki question wana ezali motu ya makasi parce que objectif ya bana oyo tozobokola selon d'abord tranche d'âge ya bana tozala bango na kati ya orphelinat depuis statut na biso eza que tozobokola bana de 0 à 18 ans. Donc ce déjà que moi na comme déjà na âge où ils ont déjà vers 13 ans, 14 ans, 15 ans, tu es obligé à vous préparer pour la réinsertion sociale pour que moi na la former à un métier quelconque pour que l'objet soit utile dans la société. Donc, mais ces programmes-là, il y a autonomisation, il y a bana au bazo bimanakati orphelinat, ça demande un peu de moyens. Parce qu'en principe, moi, na fois côté formation, plus ou moins une année, demi ou 2 ans maximum, pour y avoir vraiment domaine où il y a quoi apprendre, soit couper couture, soit menuiserie, soit mécanique, à maîtriser en malamu. Au-delà de ça, tu es obligé de orphelinat, de un logement, un logement là où il sera logé parce que l'âge a déjà dépassé par rapport à la tranche d'âge où tu as respecté l'hébergement dans le cadre orphelinat. Tu es obligé de mettre en contact avec un atelier, soit mécanique, soit un atelier à couper couture, où il va permettre que travailler. Et par là aussi, elle va bénéficier de l'argent par rapport à Moussala ou à rendre pour donc petit à petit, comme responsable. Voilà un peu l'objectif. Il y a fin. Il y a moins déjà comme déjà vers les 18 ans. Donc, mais les autres, tout ça là, ça concerne que l'alimentation, ça concerne que les soins médicaux, ça concerne la scolarité, parce que vraiment classe eza mutu ya mingi pona bana tozobokola parce que bana musuto yambi bango
mona ayena mbula déjà il y a 13 ans atangate ayebi pe okoma pe ate ayebi okoma pe même papate donc les enfants comme ça déjà tous un programme moko ya rattrapage il y a alphabétisation asali alphabétisation abandi quand même koye kola kokoma pe kutanga et par là n'est total parfois que to côté sous la classe et cause elle est un peu difficile to lancer kabango directement dans un métier professionnel pour que aille ba domaine moko le temps qu'ayebi déjà kokomana kutanga ayebi pe parfois couper couture ayebi pe parfois agronomie ayebi pe parfois ajustage ou photographie les permettre que la formation wana lobby azala utile la société. Donc c'est ça. Voilà, ce qui to lobby parce que l'autre fois maman Marie a betela biso lisolo ya ndeko na biso moko oyo pe à sala agronomie azwa une formation kana nzela na bino to oui avec la formation na nzela na biso là où on habitait avant ma quartier D parce qu'ici nous sommes au quartier 3 maintenant il y avait un papa qui était voisin azaki vraiment un peu touché na musala tozo sala ko boko la bana yazaki dina babilanga déjà juste quand na coin ya veni azaki pe na souci que parfois ceux qui azo kende kuna azala accompagner même na mwana moko to mibale azo laksa bango ndenge nini makambo ya bilanga zalaka de par là que mwana wana ayako bénéficier quand même ko bénéficier wana a bénéficier kizaki il y a cours dans comment dirais-je métier professionnel to zaika ndenge ya la ramuta ke bilangazo memae donc idée wana e bandaki d'abord na papa wana tango abandi ko initier mwana wana bongo mais ceux qui ndeko na biso Deborah zali poto mona ki bien kazaki sous-souté village nae mais bon ça là quand même ko récupérer dans cadre le roi ba encadreur il y a nini ya orphelinat ceux qui est-ce que ko ça ta témoignage ya ndenge azala qui formé na nini na agronomie. Je crois que à Koloba quand même ndenge et c'est pas ça qui parce que ça vraiment souci na biso bana tozo boko la lelo lobby ko bimana bango na kati en dehors il y a Deborah en dehors il y a Deborah so yito kokiko Deborah o tozo loba Deborah mususu hein parce que Deborah o titi azalaki déjà avant awa ye azalaki sous-souté parce que village na formation azwa ki akemé ko sa misala quelque part mais le fait que orphelinat bazali pe na besoin ya ba oyo bazala déjà pona ko zonga ko donc Deborah lelo a commis ce qu'on a 20 ans 22 ans plus tôt avec une orphelinat à l'âge de 6 ans. Donc, beaucoup amené à Colivi, Nyon s'est passé, Penza, Kokola Naye, Namaboko, la maison de l'espoir. Ok, donc parmi 27 ans, autour de maman Marie, il y a 22 na 4. Donc, il y a 22 na 4, donc, Aza, on a tout juillet, âge de 6 ans. 6 ans, donc il a passé au moins 16 ans. 16 ans na 4, orphelinat, donc. Voilà, donc, moi, Mouké, Yangoana, Tamsous, tout le monde, Azana, Misala, Zosala, Kuna, mais en dehors de ça, quand même on a Deborah de vie. Ok. Oui, mais papa Willy appelle nous Deborah. On a quand même on a même de vie. Après ça taba maman, papa Mbote. Yaka un Deborah. Tout débrouillé Caraboyen. Tout ça. Bonjour Deborah. Bonjour. Vous allez bien? La formation na yo balobi oza au salaki cours ya agronomie est vrai? Eza solo. Tombola mo voix. Eza solo. Au salaki yango ndenge nini? Au salaki yango wapi pe ndenge nini? Ndenge ozabo pe na ba pesio tam sous hectare mobimba o banda tam sous go gérer ngo tu peux le faire? Ça la to ande ko yoko la ngo pa maser. Pas ba maser. Ah donc tango longo aussi ici pas ya papa o azali ko mema bino na quartier de wana. Mais il y a aucune formation, ce n'est pas ma sœur. Ma sœur, na Don Bosco. Ah, ok. Donc, côté, il y a Sangamamba. Donc, il y a un autre tour na awa. Ceux qui pensent que Cop Mogoye, il y a agronomie, Deborah Pena à gérer. Non, je peux la bandère au salon, la bandère au lac Sabison. Balona Randembi, Matungulu. Ah, oui, il faut différencier ma belle ou ma belle bien pour la bilanga. Ma belle. Nous sommes au lac Sabison. Ça va. Yo yaki na orphelinat na Ajni. Na 6 ans.
Voilà, on a 6 ans, est-ce que baboti bazawa? Maman a biso ara kotika ngapo alembaki nga azalaki so na moyen kobokola nga lisusu. Oyebi omona ye lisusu te bongo papa natikala komona te. Voilà, c'est triste hein? Ba message to ba information ya boye eza vulité alingaki yango te mais ekomi ndenge pe moko na moko aza na histoire na awa na kati ya orphelinat dimoi tongai tolakisa bino ndeko oyo déjà azwa pe formation na kati ya orphelinat. Merci Deborah, o continue na yo ba misala na yo. Donc en dehors de ça, Cordon, tomoni Deborah, tomoni ba formation. Est-ce que les appels à moi la moko mususu ayego la métier moko les lois ça ça ko émerger bien azo pe na épanouissement na vie na. Donc bana baza mingi parce que depuis to bani ko boko la bana depuis 93 jusqu'à ce jour estimation ya bano to bokoli eza déjà un effectif il y a 1086 enfants. Au orphelinat Maison de l'Espoir à Bokoli pendant ces 27 ans d'existence. Ça fait que bana otozo bokola lelo bazali comme 5e promotion. Donc to bokoli déjà 4 autres promotions baleki. Première promotion moment que tozo lo balelo ce sont des responsables. Ba vivaka na kati bandako ndenge tozo ki préparation wana c'est bah effectif et banda za likolo pour ceux au 5e promotion. Donc to banda ko na ba effectivement parfois trop débordé bana bana la même parfois na libanda ya ndaku ya orphelinat na libanda ya doctoire parfois to créer mo hangar même hangar ozomona wana eza pembeni wana donc eza juste créer kaka parce que débordement bana surtout na moment ya confinement bana ba bwaka maki bana penza bazanga kisika na ba église c'est qu'il fallait kanga ba bimisi musu bazala kana ba bar la journée ils sont dans la route voilà mais la nuit balali na bar donc baba peu comme kanga qui bazaki obligé à cause de évacuer. Maintenant on n'a pas voulu que bana ba traîner ndengwana parce que c'est un risque. Donc toujours qui alternative tout ça la tangarouana quelques enfants au ba s'ajouta qui bazone ici ka revendre les temps total à disposition ni to rejoindre. Voilà, Cordon Rigen Mavungu, vous allez mon ya encadreur à na orphelinat Maison de l'Espoir. Si vous pensez na bino ya autonomisation na bino to façon ya robot ko la bango est-ce que ils a toujours pensé ça la toujours ils a ka aide moko ko uta tam susu ndeko pensa eko pesa bino saki aloso ya mungwa to ya ni to bino mo pena objectif ezara nini peut-être pour na subvention na bino na habiter l'état pesa rabino mo eloko chaque mois pour na ko soin ya bano na ba débordement wana to ba projet pena nini. Selon fonctionnement déjà il y a centre d'hébergement. En principe, il faut que tout ça la garantie. Na musala ou tout ça là. Parce que tout ça la musala moko tout ça ko héberger ba vie à batou. Donc il faut tout se préparer en conséquence, je peux dire que tout ça là n'a pas possibilité ou permettre que en cas de besoin tout ça là capable de répondre mais vraiment ce qui n'a pas solo jusqu'à présent toujours pour fonctionner vraiment na fonctionnement au moyen de bord quoi. Donc toujours fonctionner selon la personne et bonne volonté. Or ce qui te compter la personne et bonne volonté, chacune des personnes là il a ses occupations, il a aussi ses charges. Les lois que mais le pas que c'est ça. Et donc la il y a un projet d'avenir, il y a orphelinat. C'est prévu que l'orphelinat azalana ou babengaka une activité génératrice de revenus. OK. Donc il faut permettre que ndenge tozubu ko la bana mwana o azotanga au moment que commis point que faut futa frais scolaire total na quatre activités combien on peut disposer to futer la quand même bana biso que là si pour batanga moi na moi retomber malade total na caisse na biso ndenge tozo sala moi activité pour que to futer la moi na soins médicaux avant tout ça déjà na activité mingi ou déjà to créer qui déjà
que fonctionnait bien, mais sauf que les moyens étaient vraiment insignifiants. Vous pensez Siko et Zani? Vous pensez Siko et Zali que Tozo Lingato s'est lancé dans le domaine et à vivre frais. Parce que maman Marie déjà, a déjà doyenne plutôt dans le domaine wana. Aïbi déjà Moussala Andenge et fonctionnaka parce qu'elle a fait Orgaman. Oui, oui. Maman Maradagi gérante déjà Orgaman. Aïbi Malam Thompson. Aïbi na Select. Oui, oui. Donc c'est ça. Aïbi vraiment domaine il y a vivre vraiment Makasi. Tolinga Kito s'est lancé wana pour que tout mekako créer activité moko génératrice pour permettre que orphelinat a télé maman mouké selon les normes il y a Moussala Otozanango parce qu'il y a des fois tout le monde a 5 enfants va tomber malade en pleine nuit donc vous êtes obligé d'attendre faut beaucoup mais bon hôpital chacune d'enfants ça va demander une fiche et aussi un examen et aussi un médicament. Vous voyez que ceux qui orphelinat a compté jusque là pendant ces 27 ans ici que par des personnes de bonne volonté, ils ont moins risque pour Nabiso. Au moins que tout le monde est vraiment triste, même Bandeko Deborah, ils ont vraiment choqué jusqu'à présent. Ce qui vraiment qu'il y avait des possibilités, on pourrait anticiper d'autres surprises autres dans la orphelinat. Donc vraiment, papa et qui, je crois que Mutuna wana est très capital pour na toujours là. Donc le ligne toujours fonctionner na cause à la clair que ba besoin est mingi na kati ya orphelinat. Oyezo senga que orphelinat azala na activité oyezo sala pour que permettre à bander un peu quoi alléger la besoin wana. Activité yango oyezo senga boza nango wana neti vivre frais tonner est-ce que ça n'est ko sala kana moi maison moko congélateur vivre frais to chambre froide to penser peine zanine. Bon par rapport il y a l'activité déjà to créé avant to passer qui déjà na ba activité monsieur Sueza qui moi ba vivre frais aux alana moi congélateur consomme moi quelques cartons et Thompson to teka qui ba foot ambila na ba bidon ba 25 litres mais ba capital nango ezaki vraiment insignifiant. Ça n'a pas permis à répondre parfois à besoin il y a malade il y a classe le projet Vandiwa le projet il y a le ezali que to louer une chambre froide ou déjà opérationnelle. Est-ce possible hein? Oui, c'est possible que vos chambre où est déjà disponible, vos PC garantie et puis vos sommes marchandises na bino de boye ko mettre en place. Donc nous boye na bango bo futa bango par mois. Oui, toujours futa chambre. Pour produit na bino. Produit na marchandise na biso toujours tekango et zo permettre biso toujours futa loyer, il y a chambre froide et puis toujours ko répondre na ba besoin ya bana. Comme souvent katikati ya rame na tongo ko tout. Wana obligatoire. Donc chaque marchandise moi une partie qui va nous permettre bana parce qu'activité wana papa ndenge sali nini nango ndenge sali projet nango to ndenge bo sali projet nango. Oui. O meki ko tala ke et qu'on kende bien et vous allez vraiment et qu'on répondre bien pour la orphelinat. Donc au moment que tu as un capital moko consistant parce que les lots déjà toujours le baboye que loyer toujours fouta yango d'ici septembre classe à Banekozonga on a plus de 23 enfants scolarisés. Je crois que si tout va bien par la grâce de Dieu, de confirmer que Salama, donc il faut toujours prévoir. Au lieu qu'il y a une surprise, que la classe est pour préparer tel leur moroté, donc il va moins passer. Malgré scolarité, le programme scolaire est commis gratuité. Oui, parce que la gratuité c'est juste pour la gratuité c'est juste pour les enfants au bas en école primaire. Et puis surtout dans bas au bas en secondaire. C'est ça. Oui, oui. Donc voilà un peu de. Et même il y a primaire on a uniforme et la gratuité. Uniforme, cahier, sac au dos, il faut catch. Et il faut stylo pour permettre à qu'il Voilà. Donc vraiment question on a pas qui et ça question vraiment très pertinente parce que la activité toujours l'ingato créé d'abord pour l'instant et qu'on botte d'activité moussous
à part seulement qu'on répondre à nos besoins où ils ont bana activité wana ko permettre que orphelinat a créé un centre médical. Orphelinat a créé un centre de formation comme Coupe Couture. Orphelinat ko za la peine babilanga donc la simana yango. Oui oui. Dès tozo so laboyer o eza média. Oui. Lobby batebele bazaki komona que ça l'émission na YouTube c'est tout simplement pour na bato poto. Mais aujourd'hui c'est pas le cas. Il y en a bato ba activa kapé ba giga na bango. Bazota la pe ba émission prévenir que lobby na kutana na mutu moko na nzela et oyo a surprendre nga yebinga très bien atala ba émission. Alors les appels na bato mususu oyo azape na chambre froide na eta musu bazo gérer ngo mabe. Lelo lobby bon na yoki bato yo baza na souci wana peut-être maman Marie pas le cas na orgaman moi ba facilité to ko ndenge akoyi ko yeba ngo plus a confier bino lo moko ndenge wana ozo assurer que gestion nango et remontade au salema bon vraiment sur na landi mutuna na très bien et ça que biso d'abord o eza makanisi na biso tozo ko solliciter que tozala na eloko moko eza vraiment privé o eza penza orphelinat so que parfois moto moko ya bonne volonté à mon ami que soit akoki ko céder biso nde juste chambre froide pour que to exploiter yango parfois pendant quelque temps parce que ye moko pe eza activité na ye a bikela kawana et o sunga biso makasi. Oui, ezalaka. Donc il y a des chambres disponibles. La méca qui peut un peu se renseigner. À mon avis, qu'il y a des chambres déjà vides. Ou que juste au moment que vous avez la possibilité de donner la garantie, vous payez garantie, mais vos marchandises na bino boye botier, vous bandi peut retourner. Tout le bon quand on est à taille moi c'est. Oui. Ce qui s'y pensa que et qui peut neti pour un débit, peut-être pour un débit, attends ceux qui comme un maximum, mais pour un débit, ça peut majorer net na bon, donc varier na combien. Je crois que pour un débit, avec en globalité, 5 000 parce dollars, que on déjà na loyer na kati, na marchandise, et coquille donc pour l'instant, si on a, comme c'est le débit, pour ne pas aller trop loin. Avec un 5 000. Donc, fonctionnement, il y a bien. Donc, à partir de 5 000 au-delà, l'année vous permettre déjà que fin du mois, vous foutez le loyer. Au moment qu'il y a un cas de maladie, vous répondre au moment qu'il y a question de manger, parce que l'alimentation peut peser. Oui. C'est ça. Mais si elo nga na olinga ko talisa awa to ko meka ko pesa mo basino po ndeko moko na moko azotala akoyi ko zala pe na nyonso wana te magi ate bon nga pe na contribuer na tsa mo loboko na nga po na eloko oyo esalema 5 000 on peut démarrer avec 5 000 on peut démarrer garantie wana marchandise tout masolo bandi oui avec 5 000 dollars déjà on peut démarrer. Je crois que vous allez vraiment na bokebi mingi pour gérer yango pour que permettre biso et tout ça la remonter quoi par rapport à somme auto retouché. Voilà. Sikoyo pense moko aboyi kozala na 20 dollars na ye ndeko mususu kuna pa kozala na 50 na 100 na nini esali pe ekangami. Formule nini bosali oyo koyi kozala ya koyeba ko récolter mbongo est-ce que za kaka eye otie na nini na kisangala to bo créer compte moko boye parce que moi je peux donner l'idée comme songa pe na koya na moi 10 dollars na ngai. Ceux qui ont créé compte moko boye ensemble compte wana juste pour un projet wana to koyi pe ko pesa bandeko compte wana ceux qui ont peut-être atteint ba banque ou les AP international mutu pa ko boka kuna tamolo moko moke na batang tozo le kara na ba émission tozo pesa ka évolution ndenge place tozo koma siko to komi na mois 2000 siko to ko bo tozo se justifier te mais dis-moi kotali ça ko ipe ko encourager les uns et les autres que ba poussani quand même bon ma pe na kanisa ki on maintenant on a comment y prêter tout on a fin du mois on a pe na chamwa 100 mon ego ça la pe que ndeka to mona gite batu mususu bataka pe batono pour na renaissance batie bakongoli bambongo pour na renaissance na tono batu mususu basombela pe bandeko na biso bazakari babaso émetteur pour na télévision basombela bato belé banini donc moi 1 dollar na 1000 personnes et ça li pe 1000 dollars vraiment papa eki
question wana eza malamu mingi. Je crois que option il y a malamu yango wana pe ya kozala na un numéro bancaire pour permettre à ceux qui bandeko baza parfois na niveau national ou international bazo faciliter ya ko contribuer vraiment nazo sala directement appel oyo vraiment et loko tolingi to créer pour na bana na biso tozo bokola et ko sunga mingi koleka vraiment souci ezali que to continuer musala oyo malheureusement na wana aza mama akomi kolemba akomi kokola mbule komi kopusana vraiment message autant to lansaka yango vraiment na pinzoli na miso parce que to yebi combien to souffrir na bana to lali na bana na itoko to lali na bango na ciment to lali na bango na bakiti to lali na bango na baban pour les lots donc na ba carton ma yuta bakisi donc pour les lots comme que parfois to sombi moi quelques mousses bana ba mati pe na mousse balali donc vraiment idée ça que nandili député provincial ata national bazarate baza ibeli makasi mais bayaka pe mo ba dona bango lokuta basala vraiment c'est un peu rare parce que na bengengo don ya lokuta ndeko nanga député otala to bengengo don ya lokuta parce que bo flatara mingi so baza ko voter bino so comme na moment au voter après vote so zaki na njili okomi na na ma campagne so zaki na bumbu okomi na lingwala to na bandal pona moi nini ya wana to bengengo ba don ya lokuta parce que vous le faites souvent tant ezalaka pona ba électeur ba ya ko voter bino et pourtant to yebi biso nyonso tout ya bino ya important ezali bosa ela biso nde ba loi oyo ezala la proximité na population ezateke ba loi oyo ezana avantage na bino moko non ba loi oyo ezosunga population mobimba ba loi oyo ezo garantir tam sous ba orphelinat ba loi oyo ezo permettre circulation routière ya mboka ezala bien ba loi oyo ezo sala ke banzela donc communication nationale donc banzela ezala tolongwe na mutuka awa toketi Équateur toketi Kisangani toke Bukavu et ko sala biso bien bo prêter attention na biloko bongo ke na ba biloko moko privé lelo tokotika mo lisolongo muke en tout cas boko ndima biso penda na makamto loba po et c'est important lelo okozala na majorité olobi voter loi po ezo protéger mais lobi pe bande comme suso baza na opposition lobi bazaki na majorité donc ça peut arriver aussi yo pe lobi okomi na opposition loi wana yo voter ko pe okoma contre yo donc to voter plus pour l'intérêt ya mboka que to voter pour na ba positionnement na biso et ko sungate et bana na biso bango bazo za libanda bozo sala nini bozo belé bozo pe na ba salaire à likolo na yebite nini bozo sala pona bana na biso baza na ba orphelinat voilà donc après kinanga ina zonga na question wana on a facilité ya bandeko ba ko contribuer nanga ina lobake il y a déjà député Njili non nazo lancer kaka appel nanga epa ba personne sur bonne volonté na niveau national et puis international que compte bancaire déjà tous a déjà en pleine démarche parce que tout le monde la compte moko collectif parce que l'activité là ça ne concerne pas seulement une personne parce que la maison de l'espoir c'est une personne morale donc compte moko au nom de la maison de l'espoir et au nom il y a motumoko un individu parce que ça concerne un projet qui sera réalisé pour le bien de plusieurs personnes plusieurs enfants plutôt en situation difficile donc numéro bancaire est déjà en cours il y a formalité parce que ces gens-là devaient d'abord venir ici voir l'orphelinat en question parce que document juridique ici déjà la présenté qui donc au moment que les comptes sera disponible mais je crois que comme émission la diffusion les cas déjà et peut y avoir quelqu'un qui est déjà parfois en mesure il y a que ça la geste il y a que contribuer uniquement pour le projet elle peut nous contacter à quoi benga biso numéro na biso ezali plus 243 84 0024 300 plus 243 81 81 28 80 et puis 7 à la fin donc là ce sont nos contacts au moment que ndeko soit même à prêter à quoi benga au moment que le numéro bancaire est commis prêt donc transmettre yango ça serait un compte courant et pour permettre ndeko même quel que soit pays ou afandi quel que soit millier ou azali à ça la compte transfert moko plutôt même virement comme ati na compte wana
nde tokobanda ko contrôler yango Voilà. tokopasser pe parfois na ba interview pour na repasser un peu évolution ya mouvement bancaire wana au moment que tokomi na biso na montant moko oyo ezali déjà activité vraiment ezala malamu mingi pour na musala toujours ça. Voilà, merci. Nous sommes arrivés à la fin. Merci Napons Moko. Et juste pour nous komeka projet, puis komeka orphelinat, maison de l'espoir et Kambami na Maman Marie, Maman Marie, vous qui Maman Marie vous, voilà. Oyo Bourumé Sabangagi a deux autres Simon Kimbangu. Voilà donc. Wana tokomi na suka Ponce Moko azozwa quand même ndenge bana bazo zwa repas na bango ya midi. Ponce wana bana bazo zwa repas na bango ndeko na bango Deborah oyo azo tcha bango maboko ndenge toutai koloba tout à l'heure. Tokutani très prochainement na ba numéro mususu et tolobi ndenge tolobaka je crois émission soki sepelisiyo komela biso na message soki pe kobenga otu na motuna mususu soki pe kobenga orphelinat ba numéro ya mwana epesami tokutani très prochainement na ba numéro mususu tolobi kaka ndenge tolobaka ensemble na bino lokumu ezonga pa yawo bye. Yeah. Oyo batana bosenga odela nanga mingi ezaka na bana oyo baza surtout na balabala ezopesanga kaka mpasi bana betike baza ebele toza na misere ya kosunga bango me bakoki ezali te soko bino bokoparticipe bokontribue bokosoutenir œuvre oyo nzambe akomona bino parce qu'il est le père des orphelins et mari des veuves. Merci beaucoup pour nous discuter. Bon. Madame Mireille va prier. Maman Mireille, ça la prière pour la prière de notre Quand nous allions